Na yolo to mise comme la cause c'était. Nani? Na yebi ete. Atikala ko zala mutu mise comme Didier la cause c'était. Serge Kachila. Nzambe akoyiba na Ngola, Nzambe akosambisa basi na Ngola. Oya ko confier ye, moi c'est mobile. C'est comme milingi te tala lelo ndenga na olela lokola bakani. Apesa pe vidéo vitesse. Turo abominga imoko atubinga likonga. Kombo na ye Serge Kachila. Oyo babengaka ye Nzambe na biso ya ba pede to ya banani. C'est ça. Kachila Nzambe amibali. Ya vidéo vitesse. Kachila aibi mbiaka ya mboka oyo, puis vie oyo alingaka ye mingi. Alors vie asako mukolo, l'art na ye wana ba million na ye, eko sunga ye, karo atekela kiye 2,500,000 wana. La vidéo vitesse. Ngala yebi dide la cause moko to ngine quartier mona yolo, parce que autaki na mboka na idio faye na yamai na yolo na chaka secrétaire ya club na ngasi. Ouais. La vidéo vitesse. Ici na yebi JDT Mulopwe na yebi Ibrator Piana Yale na yebi Ferre na yebi petit nanga Inosbi pas ici na yebi bango. C'est le président Ligue donc merci Ligue. La vidéo vitesse. So aboka ngai amuto ko président Ligue to komata. Bino bo forcer ngai te ponga mukolo nzoto na yebi. Mais nous ko yo ato forcer Ferre ko tsaye na buso bana te la cause. Moni ba mise bango na bazo yemba na Ferre. Azana pas boya asala avec un succès avec un il y a un succès j'ai des têtes avec Braton na yebiete la vidéo vitesse na ko to vani o na yebite ko na sima ba scoka $10,000 ya camarade ya Serge Tata Kiboko voilà banane Kachila na Samuel il y a des preuves oui pour yeba moi na yego yeba tango ba yibinga na yebi 6 places au ba yiba la vidéo vitesse donc au lobby la cause c'est nani la cause Azamise na yolo to mise comme la cause c'était la vidéo vitesse Kachila azong selanga mbongo ndenge na fandi oyo plus ya 50 ans d'âge na ko vanda te na zuna futi presse na futi tout oyo pona na ya komo ya Kachila na santé na lekiye na spe na lekiye na nyo surtout na lekiye na âge na lekiye donc na ko zoate na be sambongo na ngapo na Kachila c'est un voleur. La vidéo vitesse. Dans la posa ya mbongo nanga. Na sengi na kunda na zuite. Donc solo li na kunda na zuite. Ba promesse suka na ngo téléphone et kangami. Voir même ya suka na za message. Président Lick en tout cas soki nazo kayo ozo critiquer nga. Nga na ba bandie belé na mboka oyo. Soki o continuer kaka a na ko répondre yo na ko bossa no ko za mukolo. La vidéo vitesse. Tamoyo nyonso zoleka awa ezo concerner kaka président Ligue. Ezate ke o kangela uli kanda obe David Kanda presse kanda te do biso toza awa. Alors peut to luka Serge Kachila. Donc toza na besoin na yepe to yoka ye po balbike faut yoka les deux matoyo. Ozo comprendre. La vidéo vitesse. Na fin na zo kamala moko oh non mais madame azobenga ngaki non awa badini ki baye ko zwa kar. Babi kareza ya muyibi na be Kachila bi vieux zongisa yango kaka c'est que ebeti na petit na nga ebeti ndenge nini ote ebeti vieux yo bika baka biso to salaka ngai na yebi baje oye asalaka te yem talobi na ngai oyebi makambo kaka onga na salaka et non ngam na yebi makambo oye asalaka la vidéo vitesse na remercier batutu baye awa bino tout nan ba journaliste bino tout le moye merci ba cameraman bino tout David Wembende akimi pour azala ba question ta tout nanga pour ngozo ba réponse Pesibino mbote partout bozali bozolanda biso en direct de Luanda Angola donc lelo toza awa na Kibokolo donc lelo vraiment eza grande réception pour na koyamba président Lick lelo bo komekana de kosala découverte puisque eza face à la presse donc eza première fois pour aleka na ba émission na biso na kati Angola na kati Luanda donc eza première fois j'ai na ebike
mututu oaza journaliste na kati yangola asa yamba président Lick. Alors naza entouré ngamo pa mate toza na ba collègue nanga donc toza wana Tatika naza wana David Ewembe aza wana Choucha Lumière aza wana Jos aza wana Lutula pe toza na ye vraiment lelo batwa okamwa. Mais pourquoi présence ya ba journaliste boy bino na biso donc to mekana to landa oyo président Lick a memé biso awa na kati ya Luanda. Alors yo zwata ya Rolanda émission oyo problème nini oyo ezoleka na kati ya Luanda président Lick to mata a bengisi ba journaliste nyonso oyo baza awa na pesi bonoit et pas ya Tati Kanda. Oui, bonoit. Bonoit David Ewembe. Bonoit Choucha Lumière. Jos bonoite. Lutula bonoite. Je crois tozana ebele a rolobate puisque maloba mituna na biso réponse yeza ya président Lick sans plus tarder tokota président Lick aya awa poto meka pour développer merci vraiment besoin temps et à Hollanda président Lick a meka kokota yewana voilà abi toujours topé sambote ouais. Azali ngana oyamba yo. Merci. Sigano ya moyo. C'est pas le kota. Oui, au Rwanda. Eza kiti to tchaki pona yo. Président Lick, boni santé, boni bafaire, boni Luanda, boni Covid. Ezole kaneni. Tout ça na ta ya Covid na pesika ka batu tout presse mobimba ndenge buye awa. Ba cameraman, ba journaliste bino tout na pesi ngam na invité bino lelo na bengisi bino. Naza ebele oyo bokotuna ngai aleka kala bomona nga suste mais toza na ta ya Covid to respecter Covid malade eza na mboka eloko tobanga lokola malade eza te mais en tout cas santé eza bien. OK. To développer dans makambo bino mo boyebi président Lick aza mécène donc producteur OP asala mo makambo ebele na kati ya Luanda et monana ba artiste ba uta libanda ba ya na kati ya Luanda pe ba artiste nyonso oyo bazaka abetsa bango ba concert plusieurs fois donc to ba mingité donc président Lick aza awa pour amekana ko développer nanu et pas na ba journaliste na bino bat bozuita ya Rolanda biso alors tokendaka mwamba mwa bino boy to yibika président Lick donc tande tozo wela parce que to komida na batam moko ya imami oto ba na lingala ya imambe alors président Lick développement ya sije na biso et bige biso to yambie comme mécène donc producteur oyo asala mo makambo asala mo makambo ebele mais par rapport à Bané, ça fait déjà 3 ans que nous avons président Lick aza sous na marché azo sala sous ba production te makamu tozo bater ba problème ni ezolika et pas président Lick lelo obengsi presse mais président Lick oza mécène et puis ça rabiso na moi makasi par rapport ya makambo oyo biso to mora mingi na ba Facebook président Lick o yo olingi ko traiter ba faire na yo donc na kati ya ba réseaux sociaux donc et par président Lick ce qui muta sali bolambo oloba malamu na yete biso na to mona président Lick azo kumisa mututé mais to mona kaka ba vidéo oyo ezala kaka président Lick mutkingane oto zaina na tout fina yo na kati aéroport ngamuna mema yo donc oyoka donc ba makambo oyo oloba mingi na kati ya réseaux sociaux aux aratami ya koloba pour traiter ba faire na yo na kati ya réseaux sociaux pourquoi. Merci Willy Ndeke, merci na ba cameraman, merci na ba offre no tout baza awa pour selon binonga na bunga na monde ya musique, monde ya presse mais monde ya musala na nga ya aéroport naza na lokumo c'est parce que nazo ko chapeauter na tondisi poto mikolo nazo tondisa Turquie na Brésil donc wana mokimomba ebi yango mais naza na kamoko boy oyo botu na nga question oyo tuninga wana nini nazo lelaka mikolo na ba Facebook nazo sala musala na ngai bien mais nazo lela nini boyebi yango bomoni na ba réseaux sociaux faut botu na nga ba question na valable na ko répondre bino naza awa boyebi que ça les a plein et to vandi a muta pe sur place oyo mokolo place na remercier Serge Tata Kibokolo o bobai ki ngana to yoka na raté mais to za ba pire ya on peut on le ba pe mabe na yepe toza ba sangote toza pe ba ngana tikala ko fungola l'église te ke ngam nazo te ya liloba nzambe te
bino mpe ne toye a toteya liloba nzambe te toza na biso bato ya compréhension entre biso na biso. Ok, mais réponse opesi biso te oyo ya kotraite bafaire site na réseaux sociaux ezala nini te omoni biso bacongolais biso mangala tokoma lokola ke place na biso tokoma koprendre ke non soki na leleli oyo boye esimbi te na kuzu esimbi te na kokende kolelo na réseaux sociaux yango wana nabengisi bino tu mpo nalela ata na réseaux sociaux bino bokoyokelanga ata mawa bokoloba partout makambo basali nga mosusu moto wana koyoka mawa azongiseli ngai c'est ça. Voilà, le rôle à président Lick, merci beaucoup pour la parole. Le rôle à contexte, il y a les Camerounais qui ont osé les réseaux dans les réseaux sociaux. J'aimerais tout rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous ayez le labo? Donc avant tout, comme on a eu Lick, Lucas na portugais, sinon on a eu président Lick tout comme mata na Yoruba. Nazala bolamu ebele nazala mabe muke. Naye kolela devant réseaux sociaux parce que mutu oyo ngai petit frère oyo nga na confiaki trop oyo nalingaki azala na mabe na ye na mboka oyo soki bali basali mabe soki bali balobele mabe ayaka na nsima na ngai natemelaka makambo wana mais tour oyo abomi ngai moko acubi ngai likonga kombo na ye Serge Kachila oyo babengaka ye nzambe nayebi soki ya bapede to ya banani c'est ça ya mibali ngai na ye totraite eloko moko te navandi epai ya mikolo oyo telema na yo chapeauté ata soki otali na poche na ngai eza kovimbavimba mbongo ezomonana navandi epai selema nzombi na kati ya restaurant nazolia tozalaki ngai sido na bapeti susu namoni kaka mbala moko sido atelemi abimi après minute moke sido azongi na avandi namoni minute moke après 3 minutes Serge Kachila benga na libanda bima na bike petonga na defendaka Serge Kachila nzamba mibali obino mo bobenga biso tout ni rendez-vous président Lick naza libanda yaka tokutana ana bimi libanda mbango na petit nga benga pita considération na bima bonde vie na minute oyo zo répondre au goza la makolote ndenge nini pesa nga 2500 zwa car oyo natali mutu azotekela ngai petit eza bamarke oyo ya bakar oyo tuleva oyo oyo bateka ngo ba 8 millions ntango naki petit na ngai pesi nga na 2 millions nga vie nga bakar na ngai nabimisa yango na tsomba yango nyonso tu mais bola mosela nga trop protéger nga trop na mboka oyo na otekela yo car opesa nga 2 millions 500 bazaki ye na petit moko kombo na ye Samuel la chauffeur Samuel alobi non président Lick zwa car oyo eza très bien vous comprenez zwa yango eza très bien ah Nathalie Kachila sans to signer papier c'est que eza lokola ke tocheke ka pepele toke na mutu kasha na virele bango mbongo mamuta virele bango mbongo oyo etikalaki ya kwanza wana Kachila lobi na ngabite lobi na wato signer papier ngabi ke na kari na wato signer papier le to signer papier na confiance oui le reste etikalaki ya muke fo na pesa na maboko bakela la mutu kata to sele sili to signer lobi na ngwa to signer papier que non na tekele ka vieille photo sala ngo mikanda ezala verbal que na misu ya l'état partout après tozo c'est important sala na misu ya l'état na checker liboso ndako ngana bimi na fanda zo kamala moko oh non mais madame azobenga nga que non awa badiniki baye ko zwa car babi car eza ya muyibi na be Kachila bi vieux zongisa yango kaka c'est que ebeti ngabi petit na nga ebeti ndenge nini ote ebeti vie yo ebika makambiso to salaka ngai nayebi baje oyo ye asalaka te ye mutu alobi na ngai oyebi makambo kaka oyo nga nasalaka eno ngam nayebi makambo oyo ye asalaka nayebi kaka eno petit moko nazalaka fan na ye bakoselaka makambo nga na okonte kala bakoselaka ye ke ye soki accouché na fille atiaka caméra a filmer yo puis to monaka ba mitaka lango mais ngai na défendaka kaka tanke nazalaka fan ya petit donc soka yotekela ngai loko a bon vert na kosomba parce que petit nga na kotelaka ye seke ya koyela ngai loko mabete et tombe ke ti bozomona nga bo fungola tika nga na fungola oh tango yeko kala yango Samuel chauffeur na lelo yo tozali na chasse ya mutuka na chasse à l'homme tozo luka Kachila na
Samuel baye bazui batie traka madame expliqué ma bitan bakomi babengi na pesi numéro babenga yo mabi na koya te pour le makamwa te car na ngeza na ndako après bafungoli Samuel bakaka bakoti na kata ka bazui car Samuel a démarré bake nango or fungoli ezalaka moko nzoka basala bakopi na bango bakei nango na bengi kachila ake na fundi epai ya leta tu ya Luanda na fundi bopesa ngai car na ngai ubie te bolakisa place car eza o te ça va tosi babengi ngai toza koswana ye vie tia na se nazozongisolo bamilio na yo vie nazongisolo 2,500,000 na yo si na bambila mosusu babi oye mpe tevite so azoki limero ya koto wapi ya biso koto oyo abengi azwa kotika mbongo yango le jour suivant après apesi une semaine na ye te 2 semaines aye kochange numéro na ye elekaka susu te na ndenge mpe akima nafandi bonamona video moko ebimi ye azoganga oliaka ayema nzembo moko oliaka ya bato yo mpe balie ya yo nde place bamoko na koti na réseaux sociaux bavi na bino na bavi na ya réseaux sociaux ça montre déjà qu'il est conscient de ce qu'il a fait non ou bien boza déjà na makambo oyo boza déjà na makambo peut-être ya bato ou bien yo ososala mpe likambo sikoyo ye mbala mosusu aprofite ke ndenge nga nasalaka na aéroport na faire voyageaka bato soki naliaka mbongo ya bato soki naliaka mbongo ya bato nazoloba devant presse mutu oyo naliaka mbongo na ye aya mpe asala nani presse devant président liki devant presse alobake nga mpe oliaka nga mbongo nasali émission boye c'est parce que ye soki aliaki nga mbongo taza problème na ngai te amonana toke na justice ye na Samuel ngai na justice toza na niveau ke tozoluka ye ndenge alakaki koya ntango akomi na temps apesaki akima azomonana te azosalaka bavideo azolobelangaki naliaka ya bato ye mpe alie yanga bato nga naliaka ya bango baleka mpe bainvite mpe bino baloba nga naka na posa ya ye tozalaki na frère na ngai Pichu Njembo nabengi Pichu Njembo nabi te topese temps nabengi nani bamisa tu oyo toyebi ozala na bango ozokopana tobengi bango keno boya bozwila nga solution likambo oyo namoni nakoki te na bandiko tiango na bastati bayibi ngai oyo akomona ye naza na 200,000 natie 200,000 même bino mpe oza so bomoni ye 200,000 so boboyi 200,000 nakomasa 300,000. Ok président ligue tokeneka ezaka mpona likambo yango oyo tozomeka na kolobela yango alors est-ce que président ligue nanga natuna avant yo osomba mutuka wana epai ya ye Serge Katila est-ce que osomona ye parce que aza pile petit na yo ndenge atambolaka déjà osomona ye na kara bongo bie komo frère nayebi yo ke journaliste Willy Ndeki mabe na yo soki tozalaka bien etali ngai te o vie privé osalaka soki da ngano tozalaka bien nakolanda nsima mokongo na yo te nakolanda bien oyo ngano tozalaka nango ndenge nalandaki kaka liboso na ye nsima mokongo na ye etali ngai te epuis ya ngai akopesa kaka. Ok, merci président Lick. Nangina lo baboye ndebo ebaina Papi Katila wana Serge Katila donc ndongo zana ye bo vivre ne sans micro au soupçonner ne loko moko te pour sa confiance totalement pas na ye yelo la bino ya mutu ya ngo petite sœur ezala mwasi musu aza mama na bula mo vivre ne kaka teki bula ne tali yo te yo tali ka bolingo apesaka yo comprendre ndenge mo pe na kachila kimuyibi na kinini na ibino tu boza pe ba presse boyebi makam na ye ngai te make nazala na ye bien makam na ye wana nayebaki ekoconcerne nga te lokola econcerne nga yango wana presse eza devant nga. Voilà, tozongaka na sujet wana olobi avant ye abenga yo nde bozalaki mpe amelia non avant ye abenga yo merci d'abima libanda moketa koti okosuspecte mpe merci de te nde naza awa nazosuspecte mutu te nakosuspecte na sido te mutu ayibi ngai komone Serge Katila bayaki ye na Samuel bazwaki nga mbongo mutu ayaki kozwa mutuka na ndako Samuel ngai mbongo na nga napesaki epai ya Katila naza na posa ya mbongo na nga soki naza na posa soki akopesa nga mbongo na nga te presse bokanga yango la guerre sera longue et populaire nde tokomi na populaire c'est ça. Ok, donc on s'est présenté déjà pour une place dîner quelque chose en tout cas. On s'est présenté. Babengi ngai yaka to wapi au côté ya Benfica
ça va tosanga tellement aussi tosinaki ne papier parce que tout aussi na fundi l'état tout l'état déjà ozo comprendre bango nyonso tout eza na maboko ya l'état ngaza mokolo na kosala makambo te ke ya boyeboye te est-ce que banda boyebi kachila banda boyebi nga est-ce que natanga komba kachila yebi nga ma evandi kaka ndenge evandi bosoki nga na bougeon boye te koninga c'est ça donc devant la caméra naza na problème moko oyo ke naza mbiaka ya mboka oyo mesa na mboka oyo mutu akoyiba ngai te mpo nayibi mutu te soki naliaka ya bato mutu wana aya mpe asenga nga mpo naokima te du ye ndenge azomonana te seka kimi ye nde mutu aliaka ya bato akolia ya ngai te c'est ça. Bon, président, soki neti amonani eki alobi na oke ana mbongo te me aopesa ye ndenge ozolukela ye kwa ndenge ozolukela eki amonani abi ana mbongo te ou bien balusi dossier parce que oloba yo posomba eloko ya moyibi seke yo poza moyibi eloko nde azoluka ye tokuta nango abenga nga reseller. Est-ce que ya kobenga nga reseller par rapport à quoi? Parce que ye atekeli eloko ngai na ye tosalani ya kobenga nga reseller en fonction à quoi yo otekeli eloko obenga reseller. Donc question na yo en tout cas na sepe nango te on dirait boya basociété basociété nazotuna ezaka ateke no ifo batuna kaka question kaka mpona avantage na yo puisque oui, que Ndengezana oza ko accuser déjà. Et ça maman na crime amené. Oui oui. Ce qui le là ya lobi ke na kima quitté. Voilà. Mbongo no ya ngoyo. Maintenant on se sambusier. Retour dans nos années. Est-ce que question vous poser nga tant que presse d'accord répondre ngo. Quand on a yé mikanda na bombi et robunga pas dans le vide. Mais na yé na fungola. Nakoma otama na fungola neti na zana car. C'est ça. Vous comprenez? Tant que mutu azu pouvoir, azu courage, ya ko benga chroniqueur. Ma caméra ça combien? Je suis sûr de moi, c'est mutu surtout aye biango. Kachila devant presse nazo belo boye. Nakoti kayote parce que oyibinga. Oza frère oyo ngai na considéraki na compta na yo, mabe na yo. Bayelanga boye bien ba histoire ya mitakala na mboka oyo ke akoya coucher na yo ngala zo loba ngai tozali accoucher na nga che cameraman et si a filmer yo lobby nango ami on sotala neto sala ki oyebaki na bo tingela nga 2 millions soko boy bandeko basu bazala ke bakimi Paris likolo na ye to le la ka likolo makamona nyonso président liga yebia. Si vous avez yango, ngai nakutani na choc nango te. Na koloba yango te. Na komi koloba po ngape na zuku. Tango na ina kuwana te. Na ko conseiller ka balobi o te. Yeba ko se défendre ndenge na. Na ko sambisa ete. Eza vie na ye. Tango koti ko na vie na nga. Yango na komi ko bimisa biloko tout oyo ngai nazaki aveuglé. Et pas ya Kachila. C'est yo zaki na plus confiance na ye. Na makamonyo su bato bazako lobela ye azaki na confiance. Natali peke na Zambiaka. Ouais. Wili ndeke na Zambiaka ya mboka oyo 26 ans na mboka oyo. Nazara pena na mboka oyo. Abenga biso peke ba Congo. Na relaxa la poche na bisina na billette. Vous comprenez non que ngana fandi boye. Oyebi ka ndeto saka na yo. Biso no pe to benda na kati. Ouais, c'est ça. Shusha to benda na kati. To benda ndo comprendre que mutayibi mutu azate zaika tiraima. Ngai na lutula. To bena ki makasi bato ba ibisaka na mboka lutula mutu. Ah masola lo lutula tango lelo lutula to zana. Po ezaki archifo. Ndenge mo pe yepa ko ya pe ndenge pe lutula ye to zana. Ezaki archifo. Ye pe aya archifo. OK. Mais na mona ki net que question nani Choucha tunaki eza bien pour na yo. OK, yende azuna une réponse na ngote. Nenga lobi ke soki lobby nango ayo se présenter parce que lelo to yebi pété
alors en entendant téléphone ebungaki bobo makambo ebele en entendant yo sambwisi déjà na ba réseaux sociaux le belaye sous na ba presse tout c'est premier na ngote biso to loba oya e asoki nete ayewe pour se présenter na mbongo président Lick retour ya nini ya Katilia na ndenge olobi na makamyo sous na réalité boy allez kozala comment donc eloko nini kosala pona ye nga nazala koma te na pardon te ne lokote nazala posa ya mbongo nanga nasengi nakunda nazwi te donc sololi nakunda nazwi te ba promesse suka nango téléphone ekangami voire même ya suka nazala message président Lick en tout cas soki nazoka yo ozo critiquer nga na babandi ebele na mboka oyo soki o continuer kaka a na ko répondre yo na ko bossa no koza mukolo ozo penser que alinga kanga munoko na loba tena posa ya mbongo na nga ba million na ngai sikoyo ndenge to ya mieux boy ceux qui yebi aye alobi au contraire papa makambo yo lobo à part na vie privée na ye to so makambo ya mutuka na yo avant à part makambo sala parce que ceux qui presse yambi alobi makambo au contraire par rapport au président lobi presse nyonso to ko yamba ye a invité pe ngai ngai po tozomona ye te président Lick apparemment boyebani bien parce que asali yo makambo wana eza ba yo toyebanaki bien na lutula ntango ngai nazwa même bafoto no natya na Facebook au pouvoir ke oza innocent nango toza bien même na ba message en menacer lui asa déjà menace apparemment ça veut dire que to bangate ya nini parce que oya sali yo eza kwa G asali yo vidéo eza G atine le message à mise en garde à mettre en garde omoni moyibi soki naza yuma soko za yuma moyibi akosani ntango moto azosini azoyiba bongo ayebi ndenge nini oyo azosala oyo azosala ayebi mpe place avandi na libongana oyo azokolobake oliaka ya bato yo mpe balie ya yo frère nasali émission yo za témoin ese nakenda la police naleki ya moto soki nalie yo ya boye tokosola toyokani nazongiseli yo enoke nakozwa na kimi netike ye mpe peut-être azoloba likambo wana par rapport na wili ndeke yoka keso zela komela yoka komela soki biso toleki ba 50 d'âge boye ezalaka komela te eza boye osali affaire na moto osali affaire non escroquer moto esimbi te contre te salami okimi te oye devant moto ke nasalaki affaire non esali contre ta nakobandela soki monabi kobandela te soki oke te kobelela ya beaucoup na musala ngo na sala ya kotindika bato na poto oke boye o voyager eke okomi boye bien na yo na système ezate yo yaki na préparer pour voyager oza muto osilikate soki na yebike na sala musala malamu to kozonga na compagnie na tsona billet te zala l'est to ke na compagnie wana soko boye avant biso to ba bato to lobaka déjà oleki mbongo na liaki yango mais na kimi te toke to prouver place oyo na tchaki mbongo il faut si là obote la sala bino pour ani pour na yebike na sir na nga na liaka ya mutu te soki contre te zwami na ko couvrir yango en bref na sengi na bengaki bino pour na yebisa bino ke non toza bandeko bino nyonso tout ba frère bato nyonso tout na ye devant caméra devant presse nasenga na bino ke Kachila azongisela nga mbongo ndenge nafandi oyo plus ya 50 ans d'âge nakovanda te nazwi na futi presse na futi tout oyo mpo na naya kombo ya Kachila na santé na leki ye na spe na leki ye na nyonso tout na leki ye na age na leki ye donc nakozwa te nabebisa mbongo na nga mpo na Kachila c'est un voleur. S'il vous plaît, ceux qui n'ont pas la question de tout là, parce que ceux qui m'ont cassé ma baie, ils ont une position de faiblesse. Mais si koyo, makambazo le banon dirait il point faible na yo moko boye, parce que zo qui maté. Oui, il y a zo qui maté. Yo zo wazo qui maté, c'est que azana yo. Yo de bomi. Yo de bomi. Question na ngezaki. Bon poser la question moko na répondre à bino. Question na ngasheza. Comment
ça l'affaire ya moto yebi ni famille o soki ezaki ka ba famille na ye o maki na ngo boy soko yeba ki porte ndako d'autres frères oui d'autres frères maman akamwango ezo la confiance n'exclut pas les contrôles. Confiance est cause là. On a dit que ateke na mutuka peut-être ateka mutuka. Na dit que ateke na mutuka to pe mpia ka poza mutuka na ya kumbaka pia ka teki. Mais un petit na yo. Petit na yo monya ka mutuka moko boye ye vie sala ngombo. Ya mon penga na tumaki est-ce que oso mona ye na karwana? C'est ça. Confiance en moi ndeni oza amfuta ki yo. Ça va. Na répondre yo. Vous déranger la réponse dans la tête. Choucha lumière ezabo. Willy Ndeke. Confrère na boye baniti. C'est ça. Ndeto za to yebani. Ozo parle ba yibaka na ndaku te. Po ko yebana ke yende mutayibaka ye mutayibi. Ngala yebi ke ndeto za to za ndaku. Okopana émission yo tout na yo sa wezo sala mala makambo kachila ndaku. Yo ndaku na yebi porte ndaku ya kachila na kinashishi. Ya te ko na yebi ndaku na yete. Na bakwe na yeba makangu na yeba situ na yebi. Soka zui problème na ya ko yebisa nga vie. Tala boyebo ngai epana nga na pesa ki confiance na ebika ke kachila ebika mbiaka et puis jusqu'à présent na la confiance na ye ti dans cette mission pour na kunda na lembi na bimisi na poisa ezali kam mususu pe oko confier mutu ah David Wembi makoyi bangande azala na ba journaliste na basi comprendre soki na vie boité na pas journaliste ma susu ko ba journaliste basi ba bombi ngala ko confier mutu tu na banga te na mbiaka mbo akopesa ngambongo eza confiance kaka. Mais si on a bien landela pendant le solo du début à la fin. Landela. Ah mutu na. Ayebi bien. Ayebi pe ke loko nde na beta géol. Fona beta on pa na ye. Soko moni muyibi na katio. Soko moni muyibi. Ayo ba yibi na ndaku na yo. Seke mutu moko. O ayebi. Ayebi bien. Willy Ndeke azana ana problème. Président kaza mutaloba. Ba kotele na ndaku. Ya président xana loba. Président opoza mutu ba o message na sala ba vidéo ba makambo belebele em soza makaso ba mutu te. Ba makaso sala mutu mabete me loba noka. Ayebi ke président lik na ngaso na beti awa. Eloko mo ezata loba ne a se suka na ngo ya ngasali yango. Ana yo ba kaza bele pourquoi ça dans pona mutu na ye. Yo botama chroniqueuse. Non. Okana okoma chroniqueuse? Non. Toyebaka David Wembi. Sikoyo ngana koyeba ndenge nini ke muto nazalaka na ye, muto to solaka bien akobomanga. Naza nzambe. Na bi ndenge ye ayeka kosala nga comme accompagner ki déjà yo ayebi faiblesse na yo. Ayebi ke président li kaka gangi na ye non sala boye e kende boye. Poso na landeli a pire yo oyebi ndako no yebi na ba makamu na ye. Oyebi vi na ye. Yebe ni ko bakaza pire petit na yo. Donc pire petit ni qui vient na munduki et ni ko bakaza yebi vie. Koto on a ni ka koto yo po vient na nga o vient na nga. Ate mate ki ti. Baksa sous langage na ye o ya lobi. Oyo salara ya mon pe biso ba ba sali. Donc o lia ka ba tu pas ni ki po ayebi yo yango na lo. So que la ndeli ba réponse na yo ba répondre. Na répondre. Et là on a bengi selibino ezake mutu oyo na confiaki. OK. Ayibinga. Adetunenga. Achubinga mbeli na mukongo. Nazomona ete. Na che 200 000 en jeu. Nazana posa azongisela ngai oyo yanga. Oyo akomonela ngai. L'état azoluka ye nga azoluka ye. Tango sa chubinga mbeli na mukongo tozali tusu baninga te. To panzani. Alors azongisa oyo yanga ya vivre na kimia na côté na ye nga na vivre na kimia. Et puis na repesa conseil na ba fi oyo balingaka ye. Oboyebi pe lisolo na ya mitakala. Bokeba. Tozala bandeko na biso basi o bakimi Luanda bake poto likolo na ye. Alors nangai moko oyo nazalaki mbala msusu kolinga ye kokotela ye na leli lokola bakanja. C'est que aza susu mutu te. Alors nana posa ya mbongo nanga. Oyo akomona kachila abengi ngai nazoko kolela lisusu 947 14 50 96. Kachila aibi mbiaka ya mboka oyo pire vie oyo alingaka ye mingi. Alors vie asako mukolo lar na ye wana ba million na ye iko sunga ye karo atekelaki ye 2,500,000 wana
via lingai kotia na age na ye abalukaka abamona ya mokolo aleki bango nzoka ye atiaki nga limite na leki bango te azongisi nga lisusu compteur à 0. Donc tozali baconnaissance ya makasi mais ayibi connaissance ya makasi bamillion nayebi na makambo oyo nasi oyoki réponse ya suka oyo président Lik alobi. Alors mpona makambo oyo nayebi ke bato bakode mekanan ko puisque omoni toloba so toke mingi na toyelia biso mpe mwa temps ebele. Alors makambo oyo vraiment président Liki d'autre part na ndenge mabete je sais que oza mutu oyo ozo vivre na kati ya batu oza mwana ngola en plus mbengi so mbiaka donc oza donc mutu oyo batu mususu ebele kutu bako sutuka est-ce que makambo penda po batu mususu pe bakolo bakeno eza lukuta mpona nini po bayebi pe Liki ndenge azalaka. OK bayebi pe ndenge Liki azalaka. Donc c'est que président Liki na vie tokoloba na yo kaka na vie kopesaka ni wilinde confiance à 100% te puisque lelo ozolakisa biso kaka contact ya kar yango yo bato bazo mituna mais comment Liki akosala akozwa mbongo na akosala akotina mbongo na compte ya nani ya Kastila sans kosala ni document exacté basali kaka document ya boy papier. Alors biso toza na confiance kaka ya contact. Donc au biso tomoni papier te tomoni eloko moko te po toza na presse il faut toyebisa quand même bato po bato bakotuna mais bomona ke eloko nini biso toza na confiance kaka ya contact. Est-ce que ba document puisque toyebi vente ya camion ndenge ezalaka vente ya camion ezalaka soki neti ozoteka camion et là c'est que non il faut bossa sa mikana nyonso tout bossa la remise ya car donc yo ozwi mikana na oya kala bokena na 1500 bossali nyonso tout donc car ekomi ya yo. Alors président Lik azaki kaka na confiance ya petit na ye. Alors petit na ye alobi ke et tourner ba réponse ya petit na zo pesa ye yo pe omelaka batu donc les lopeso basali ozolela nini. Alors yango moni ba journaliste pe balobaki que c'est que bango so total makambo ba yebani yepe président Lik alobi ke aza pena petit nanga même lelo azaka na confiance na ye azo continuer kaka kozala na confiance na ye. Alors voilà le bien toi là yo mtobo olobi yango na retirer yango voilà biga retirer parole. Alors te développer nazalaki na confiance na ye tango ayibaki ngai te. OK tango ayibi ngai confiance ekozala susu te napesaki confiance kokonstate ke tina sala boye oyo eza déjà monde entier tina sala émission boye c'est parce que dans un choc ya l'art vous comprenez dans un choc penza ya l'art masu dans on approche oya yiba million yango etondania dans la choc ya la chango ta ça dans la choc ya l'art dans la choc comment wilinde ko ngana pesa ki confiance c'est tanga ko mona c'est na pesa exemple parce que yo ozoko ngana bengi bino botu na ba question ya réel et non de bobo so bo condamner nga kino mbala sima ko sala su bongo te ko pesa mutu confiance te mutu azaka ka mutu c'est ça mais biso absunde ba bota biso te dike da ko confier ka mutu soko yibinga na kolandela ngo tisu kaso na zuite seke nzambe mutu alingi te soki eza yanga na kozongela mpona badocument directeur général Maseke boyebi Maseke Glodi Maseke badocument eza makambo te ezali soki deja sosi okomi na biki nazwi monta tel ya motu nga na orekondi nazwi monta tel etikalaki boye akomplete nga susu mokada biso ya komplete nga tel emonta tel esili ezalaki mpona nini monta yango ezalaki mpona motuka yango bapengo bapesaki ngango tunga tokende kolégalize yango na l'état avant 3 jours bayibi yango lisusu bakei nango ozokomprendre ntango ozolobaki kokondane nga te lobi mpe kokwela yo olalaki na ndako eli ndeko oyebi teke babandi bakoteli yo bayibi yo okomprendre chemise osomi oka lelo na miso nanga c'est parce que mokili eza compliqué te bazalaki mibale na Samuel oyo arasta chauffeur mutu ateki kachila mutu atekelinga
mutu oyo aye kozwa mutu azali kopusa kar Samuel mutu aye kozwa kar na kati na ndako na nga Samuel ozo comprendre bafandaka porte ya ndako na près na bango na kinashish oyo ya Samuel na ndako tovandi oyo nayebi te kobima na nsima basikoka $10,000 ya camarade ya Serge Tata Kiboko voilà banani Kachila na Samuel il y a des preuves oui pour yeba ngo naye koyeba ntango bayibi nga nayebi 6 places oyo bayiba kotala ye boye na apparence na ye okondima te aza moyibi alors nalobi na bino nalele mpo na bino bokomiselanga message oyo bopanzelanga message oyo place ya kozala aya kosamba na nga soki nakoseli makambo. Voilà, merci. Ensemble, makambo oyo nyonso ezoleka awa ezo concerner kaka président Ligue. Ezate ke okangela uli kanda obe David Kanda presse kanda te do biso toza awa. Alors peut to luka pese Kachila. Donc toza na besoin na yepe to yoka ye po balbike faut yoka les deux matoyo. Vous comprenez? Alors to mekana to vérifier so cette Kachila place aux ali, aux a besoin que presse eye la yo. Donc ben sabiso to sanini to ya wana après to yeba to yoka epe yo ndenge makamango ezokende. Puisque na minute oyo mutazo samwa ezaka yo. Alors presse pe eza awa presse ngo ezaka na yo peme na biso awa. Alors luka to sorti le message. Yango ezokende déjà. Mais c'est quand c'est message là. Alors président Liki président Liki to kena moi question ya suka o to tunanga na ebandeli na ebige ozala quand même satisfait na message biso pe toza satisfait na message est commis. OK. So bon la question so retour na ngai ya carrière na nga ozala pas retour. OK. Voilà, tout ce que Mambo était à carrière en président Ligue, nous savions tous très bien que nous avons auditeur. Ça fait déjà quasiment 3 ans là, nous avons évolué. Beaucoup ont évolué société. Et puis nous avons la pompe blanche, on a tellement même si on est là si vite mais quand on a on a comment on a mis à scène mais quand on appelle les sous apparemment il y a si maman banganda tête te makama banganda to tikeli ba nouveau né bana babotami ebele ata moto atie congélateur atia ezaka nganda donc totiki yango epuis motu ezosala moko mikolo oyo tous les bato nyonso tu te kisi te biso tu biso bata kisi toaka bandoki tosala mais siko baplain wana oyo oza koya ezalaki ya kwa en bref kote wana esi natika makambo wana nga motema nanga ezaka motu aza na posa ya voyage na ye akende aluki ngai nga na kotinda epa ya directeur produit général Maseke tiki wapi bozomona yango preuve à l'appui eza yango très bien donc makambo tu natiki makambo babar oyo ya production eza nango kaka barankine donc naboyeba barakine naza na posa nakosala yango susu te c'est parce que HP c'est comme okende ekei te comme HP comme okende ozali bongo oza grande personnalité non oza nganga munene pe na kati ya mboka oyo surtout na communauté na biso ozali bongo éducateur aussi ndenge osalaka barendement de compte na bainternet shokaka bato ya fille ya bagénération na ote bamwa mikolo lokola yo mpe bato batalaka lokola modèle bon eza boye omoni biso congolais biso bakongo parce que président Liki olega ntina bale news bofinga bato baviezoro matiana biso eza boye omoni na vandi awa ntina oloba bo mpona na likambo ti sa likambo na koleka te oyo na finga yo sikoyo mamosu ye koloba bongo par rapport ya ndenge ngai naza kofingama na masolo ya lwanda babimisaki image na yo sikoyo fo nafinga yo nanu mpo ezoshoke ngai mpe ntango oyo kokomaka eya yo te yo moko omoni makambo akatila eya koya yo mpo bimi tobi ngai te osali bemission ngai te to pourpo mpo eza yo te ti okomprendre babimisio susi nema susi nema toyekombona babi kobeta ye suka nango toyekokomprendre ke alongo atuzi nema komaka mosusu alors en bref ezaka boki ngai naza na vie na nga na bana na nga nako mokolo nalingi su problème te nalingi problème na motu te choc wana osalaka koma ndenge oyo olobaki epa na ye façon olobelaki ye osalaka koma mpo bozonga susu na nzela eza boye toza na kati ya ndako comprendre
mabenda no euta biso na bakata ndako na biso ke no biso na biso to potani suka na ngoto yokani euta na ba foyer na bandako shusha yani mo moso ko na te suka na ngo bayokani ne to za abo to za da famille to yebani to bi wana lutula to bi wana shusha to bi wili ndeke to bi David we to yebani biso to za ato yebani na mboka o to bi ke tie président qui est lutula to yebani alors tant olingi muto afinga yo te ko choquer été mutu musu de tinga boye soki o choquer nga net na minute o kachila choquer nga on a perdre na capable ko finga na capable ko luba parce que e choquer nga donc moi musu dans l'équipe alors pona ba beta ba betsa ma baku na ba makambo wana ngala lo bela ba wana te ngala bela ngai que so tuninga nga ba o beta na ba baku ba beta ma baku ya bango ko so pa net na musique ya lelo to ko yo mutu boka fala bimi ngai autotune anda mise ba bi ba boy nenga pe mamso ko soy pa ka defendre ndenge na pe o boya ka lo ngakuna amake pe yo boyi ngape na boyi biso la bongo olinga la lingio olinga te na olingote oboyinga na koboya yo ukopa neti na mikolo oyo ndo na za aboyike na ko polo ke nani efe katangala aye ko puye ngai aye penda sepe na ngote ukopa Gibson ya vanga ba sepe na ngote mboka muta sepe na ngote bono Diego batterie ya sa wazola na aye penda bike ngoto sepelite yote mbiakate le temps on sait le njembo kutu ko lobate yene na milito kutu yekutu ke azoleka mafuta ko lekanga to ko lekanga ya mati ko lekanga vous comprenez c'est parce que yebda na oswana ka tira vie boma wala bena na tikambo ça bon abini siso pendant un mois ya wana suka mutemi na capable ko finga ka tira bana lo tito parce que azoki singa soto leki na be mission to voilà tout tika parce que temps on a besoin batuba bala na émission oyo na monike tout oyo président Liki alingaki aloba donc à savouer o azali na mutema na yo eza pena ko déranger yango monike no a bengsi presse nyoso ezala awa pona to mekana ko développer na monike te pona kata en bref de mutu tout oyo ko confier ngai na confier Kachila ko leka tout bino botikali oyo ko confier Kachila na Angola la Serge Kachila Zambia ko yiba na Angola Zambia ko samisa basi na Angola oya ko confier ye moi c'est mobile c'est ko milingi te tala lelo ndenga na olela lokola bakani apesa pesa conseil pas ba mususu kana marko wana conseil pe ka puisque boko mona mtu so azo ya logique azolo ba makambo bela tiki mande febele neti sango azo na ba logique nde bato azo boma bato ndenge idéologie pe la inga mande febele vie nanga na balusa mukongo chu na zuya ngo bino botikali bozwa mayele surtout pour la Serge Kachila bozwa mayele na Angola biso bato yanu kala na mboka oyo makambo to ko momo longa lobi ya d'autant pour la personne confiance na kobanga te mais bozwa ka mayele to kota Kachila to longola to sola makambo vie privée na ngai voilà ba makambo ba activité na nga mususu le reste wana na kozwa OK wana to suki meka kopesa message ya suka pour na musala na yo message ya suka pour na musala nga oui na sala na aéroport international na za gang qui na fait voyager à bateau donc bientôt agence na nga mo privé zo funga mana te karabie na ebine na so la kaso ko ki omoni billet cher o bengi président Liki tukumata a ebine na ko so na bato ne ba relation na kati billet ko kita pour na ko sunga na kaka donc o ayebi ke alinganga o ayebi ke alinganga te atidie nga nanu bien alandela nga avant ayina ngai ba remerciement monde entier ba remerciement pour tout suka na biso na remercier batutu baye awa bino tunan ba journaliste bino tuné boye merci ba cameraman bino tout David Wembende akimi pour azala ba question ta tunanga pour ngozo ba réponse na remercier pe libanga na ngai ndenge JDT honoré nga na libanga ala kispena musala babwaka yeda malebele babwaka yo pe belé na bamise musu bamise babwaka nga mais banda ba ko bwaka ngai bato bazoko tanda nga lokola vibrateur na JDT bazate do bango so babwaki net vibrateur wana azo bwaka ndi mtanga ko isa mais abongisu donc olobi la coste de nani la coste azamise
na yolo to mise comme la cause c'était nani na yebi ete atikala kozala mutu mise comme comme Didier la cause mais aboaka yo aboaka ngai mutu ko président ligue to komata bino bo forcer ngai te ponga mukolo nzoto na yebi ete ko tia na muso bana te la cause moni ba mise bangona bazoyemba na fe azana pas boya asala abeta aza succès abeta ya ko kana succès JDT to ibrato na yebiete ngala yebi Didier la cause moko to ngine quartier mona yolo pa zaki awutaki na mboka na idio faye na yamai na yolo na chaka secrétaire ya club na ngasi ouais ado ya yebi Didier la cause wana wana ko tolo ba o yebi na yebi tolo ba o ya musicien na yebiete ya musicien na yebiete ya musicien na yebi JDT mulopwe na yebi Ibrator Piana yale na yebi Ferre na yebi petit nanga Inosbi pas musicien na yebi bango c'est le président Ligue donc merci mingi président Ligue wana eza opinion na ya vraiment bino bato 8 ans ya Kolanda biso merci mingi na délégation ba cameraman tout merci mingi na Kati merci mingi na Choucha Lumière merci mingi na Zoya merci mingi pa ya Jos, merci mingi na Lutula, merci mingi na David Wembe, merci mingi na Yemoko, Toba Mayala, tout ça sur Nani, Michigan, Nazawana, Fidel Azawana, merci mingi na délégation tout Oyo, vous allez avoir vraiment émission et à la merci mingi na binoto Olandi émission Oyo bon continuer Kolanda biso toujours na émission Oyo merci mingi to suki wana ciao.